Na eko senga basi nyoso balali kati na esika oyo o bakufaki bazalaka babalaka te. Na elibino sola nzoto botamba. Bokoma ba femme de nuit na e na via botamba ko balaka te. Botamba ndenga fingi nga nzoto a mama na nga fingi mobali na nga nzoto a mama na e botamba ko balaka te. Via botambe kozala lelo alali alobe alala alobi bakati esu pota na elongi. Mutu nyoso botamba ko tumbola muta suka pe fingi. Pe alobi ezangai mutu nyoso botamba ko finga mama na e bako kita botamba mutu na se botamba o provoquer ngai na za famille na ote na ko préférer batu baloba na osa kindoki bakoko boya botelema batu nyoso bakufa bi ikwezu kota koli duba igandome botamba ngana eko sala musana ngana kolala pongite na kolala pongite na kozwa kimete mukolo mona botamba ko akomi clochard mamu Zambe na boya olatike mo vanzina bosantu Ozinga mina bangelo bakoyemela kayotongo pe Mbote balandi MDG de TV mafuta ya sike zalinga webino mère d'Orcas la grande dame kande to mesana oya kopesa sango pe kopesa conseil lelo to lisusu na vidéo oyo certainement bato musu bamoni na réseaux sociaux et ko sala somo penzo to malili nzamba pambola bino oui to pambola bino po ti olanda émission olanda ngona kimia na esengo puisque bible zoloba kimia mokonzi na biso eso apesa kaye muta pesa yango donc nulle part ailleurs oui awa eza chaîne ya bonzambe to ko pesa toli kati na bonzambe bandero lisolo lelo eza nini batindeli nga ba image bandeko Natali nga lobi oh mama oto yoka kana basango na musiki ezala nde ya solo bandeko lelo kindoke bomba masusu te en plein jour botala ndenge ndeko mwasi oyo akolakela bontamba mabe vraiment commentaire ya kotia mingi kozala te par rapport à oyo azosala parce que bino mo bokomona pe bokoyoka bandeko esali pasi esali mawa esali somo avant totiela bino ba image to pe bilili ya makambo ekoleka to pesa bino mwa lisolo mukuse ya qu'est-ce qui s'est passé bontamba son ex kande ye moko alobi ke bayebanaka na ye na Afrique botamba azalaki chéri na ye bino boyebi mwasi na mobali so balingani bafeeling yango ndenge ezalaka yana bamisusu bayaka mpona baaventure ezala bamisusu ezalaka mpenza ke non aya mikotisi akoti corps ame esprit amoni ke vie esuki awa ezala mibali ezala basi vice versa ainsi de suite na botamba bazalaki bachéri quand ndenge destin ekabolaka batu bontamba se retrouver ailleurs ye pas se retrouver ailleurs mutu na mutu aosala vie na ye na ndenge na ye et selon information nga nazwi ndeko mwasi oyo on ira comment mener bontamba vie dire pourquoi parce que certainement pour ça topé bolingo ya bontamba esila kite et akoma ko lukela net mo problème parce que bazaki en contact ba solo la bon je sais pas na raison nini batikala rare ba master ba bota yango esala ke ba solo la ndengona et parce que ngana bi ke mon nomba le so bokaboni et ceux qui m'ont li solo cause la peut-être pour na bana to bi bana ba initiera biso et libale kufi ezala pardon libala te kufi le fait qu'il y a des enfants bolingo ya bana toyoka yango mais ngana libala etikali kaka ya bana to pe bolingo ya bana toyebi makambo wana ezalaka et je sais pas ba lien to ba raison to ba cause nini esalaki ke basolola de temps à autre mais selon otoyoki ba information ba personnellement nazwi pas moto atindelinga ba image la dame on dira comment ki ko lukela bontamba ba problème ko mener vidéo ou encore ko créer les moi ba histoire boyebi makambo ndenge ezalaka nde na to expliquer bino surtout na ba makambo ba bolingo ya manger à boire yana bato bele bolingo tika bango na ba défaut likola ba biloko bokaboni bozala na bino ka ba chéri mais ya kenda kuna bosa na yo te e komi ba makambo belé voire même que misusu esuka ka ndengo na te e komi tina butu yo yebi ke bokabona makoma royal ou la femme de nuit ou encore akoma royal ou la mari de nuit ba témoignage j'en ai belé étant une personne spirituelle to ko sunga pe to ko kamba batu
toyokaka pe toyoka ebele ya balolenga boye e mingi bakota ba cimetière mingi ba vie ebeba eza ndenge moko eloko ndeko mwasi asali so bontamba luki nzambe te to pe so rasambelaka te ere yango parce que il court un danger nazoloba ngo parce que nazali une servante de Dieu naza spirituel nayebi makambo oyo nakoloba bandeko esali nzoto malili esali somo esali pasi. Qu'est-ce qui s'est passé kaka ndenge basololaka batutanaka des fois kobeta na mituere moko boni songisa boye esala boye bia bakoswana e na se akanda bontamba afingi ndeko na biso mwasi ya mama na ye toyebi le fameux insulte afingi pe mobali ya ndeko mwasi ya mama na ye bokoyoka ndenge moko mwasi yango koloba. Donc apparemment c'est comme si cette dame, si je comprends bien, ouais, parce que avant de l'analyse il faut que après avoir visionné tout koyoka lisolo faut faire des projections, il faut réfléchir et comprendre. Nayoki ndeko na bokebi, j'ai compris que c'est comme si elle cherchait une porte pour nuire à la vie de cet homme. Bandeko yango moni Bible eloba bo pesa adversaire si j'étais ya ko me dire Paul aloba diable a corrodé tout autour a lukana nya dévorer. Pourquoi azo rodé a rodé parce que babenga on est brèche ezate il faut fungole les portes à côté apena ko sasa bien. Ce que j'ai compris moi na moi so bando luka porte. Et moi, la ça va nous porte parce que la Bible est la malédiction sans cause et ça sans effet. Ce qui cause sali et bah effet kozala. Boyo kindenga lobby a précisé à lobby lokola ya finginga ya mama na ngai. Donc insulte to pe ma finga wana ezali cause. Ndeye et PC accès aye pour asala mabe et pas ya bontamba. Bandeko, Yesu aloba le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Satan a olukanga, mais a oswangate pourquoi? Parce que katinanga, na iloko moko te oepese nzela. Donc Satan ataka biso légalement. Soki katina yo, akuti eloko zo pese nzela a okota. Soki akuti te a okota te. Comme Yesu zalina lisumu te yango moni aloba biloko wana. Mama nanga, papa nanga, kopesa Satan accès na vie na yo te. Kopesa yenzela te. Tu au son de ma voix. Évitez ba problème na batu. Évitez problème na ex. Maman bana tope papa bana yo. Évitez problème na baninga. Tu ne sais pas. Balukaka yo. Omoni bontamba. Moi so alukaka ye. Azuye siko. Ndeko mwasi balukako. Ndeko mobali balukaka yo. Mukolo ko pesa accès to ko fungula porte ba ozwa yo. Moi so azui argument. Omoni biloko asali wana. Bato bana misu mibale ba o réaliser ngo penza te toyebi ke malobeza na nguya ba oloba mwana moso ndoki. Mwana moso azongisi bo asali boye. Mwana moso mutema mabe. Mais bato ba spirituel so batali image wana. Ba oyoka malili na nzoto ba comprendre que awawa eza sérieux. Bandeko eloko bozo mona elo mokete. Bomoni baloba mwana mwasi alobi. Ndeko bontamba bisika azali soki boyebi. Pardon botindele vidéo oyo. Ndeko bontamba. Soko ndimela Yesu te. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Ah oui, parce que la Bible dit que Christ s'est fait malédiction pour nous. Le fait qu'il a rondimela Yesu, nzamba okota makambo et puis à défendre yo. Soko zana Yesu, gloire à Dieu. Luka réconciliation nan de gomoasio ou encore si réellement yom to salaki mabe et que mambazolo bane zandengona, excuse-toi. Accepte pardon, accepte toi, excuse-toi. Ozala acquitter parce que monde spirituel ezala monde yaba sentimate. Bato baza spirituel ba ebi mamna oloba. Monde spirituel so ozana na faute ou na point ya faiblesse. So ozana raison, ozana avantage ko sala jeter. Yango moni baloba malédiction sans cause et sans effet mais so cause ezali ba effet ko landa muto ko sabinote. Lelo ezalaka mutu so balobi ne mabe ou encore likambo moko boye songolo pakala ba ebisi ke tala boye koko melota ça se fait
Moto aloba sans effet, mais ana position faiblesse. Moto aloba sans effet, ana yesu te. Moto aloba sans effet, a moto ba mbeba, do ba brèche, ba porte na vie na ye, c'est compliqué. Bandeko na ngai, eloko ta na monya on aloba kité. Étant conseillère, éducatrice à masse, maman, mon sel nanzambe, moi nanzambe, na lobina na pesa conseil na bandeko na nga, faites très attention. Au moni ningo zalarana, yana batu balinga kote, e balukaka bazwa yo na mbeba. Oyebi eloni bakosala, bako piéger yo. Bako piéger yo. Na piège wana bako piéger yo. So bazwi yo, en fait, pour ça na bango ezali, au trébiché, to pe au fond la porte, au pesa bango accès. Et so au pesi bango nzela, ba au sepelisa yo. Raison pour laquelle na yena ebisa yo, faites très attention. Wa muto silika mingi, sala très attention. Bible zoloba, tant beau se mettre en colère, hein? Bo sala très attention. Et qu'est-ce que cela veut dire? Tant Bible zoloba que non, soleil et se coucher, l'icolo na binoté, hein? Tant osa na kanda. En fait, se fâcher n'est pas un problème parce que étant mutu o azana ba facteur nyonso ya bomoto même nzamba silikaka. Et c'est tout à fait normal et le romo peya epeso kanda mais tant ozo silika zala prudent. Ke bana ba réaction na yo parce que na nzela ba réaction wana nde ba rozwela yo. Ba ebi ke oza muta motema mukuse. Ba ebi ke oza muta kanda ba osani ba opeso kanda. Tant osuko ofungula munoko loba likambo ou encore tant ko poser acte de place ba ba rozwela yo. De place ba rozwela yo. Bandeko ndeko mwaso yo ayeko lakela mobali mabe boyoka babilo wa bimisi ba déclaration bimisi na munoko. Alo ba maramba lobi na ba acte o a poser parce que ba acte a poser wana ezali significatif, eza symbolique do eza babilo ko saka na ngote. Bandeko na bandeko loba bolimbisi appelle-moi côté la awa. Faites très attention. Au moniteur ozo silika et kozo poser ba acte, ça la très attention. Ndeko mwasi oyo na bandeko loba batu oyo ba spirituel ba yebi ke ba makambu a poser ezali babilo kwa sali ezali symbolique. Babilo kwa sali ezali significatif. Ba acte o a poser babilo kwa sali wana ezali eloko mukete zakate kanda tondenge non asali yango na tina. Et pour votre information en passant ndeko oyo bato ba spirituel ba yebi ba douter te baza d'accord nanga ana misala ya mabe ya nango ya kosamba te ya nango pe ya koluka kobondela nzambe te. Oui, parce que l'esprit qui l'anime ou qui le pousse à faire ça, il faut ezalaka molimo ya sorcellerie et l'homme mosusu. La Bible déclare derrière toute chose il y a un esprit. Tozalaka na milimo mibale, tozalaka na ba tendance mibale, tozalaka na mabe na malamu et l'homme mosusu. Et le fait que eza molimo nzambe te, ya molimo voisin. Na ngotanga kombo na yete, ndeko na biso mwasi ana misala mabe. Yango bandeko bo sala attention na mibali na baso bino bogenda ko linga. Parce que apparence extérieure, yango te muto za la réalité ya mutu. Bible zoloba en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Oyo mona libanda eza enveloppe. Moi si to quoi aza pembe, aza taille, aza boye, mais kati na ye oyebite. Neti ndeko na biso komona c'est une jolie dame mais une sorcière parce que eloko asali ezolakisa misala na ye. Ba acte a posé ezolakisa qui elle est. Yesu azoloba eza o bimaka ekotaka te mutu esuyaka mais o ebimaka. Biloko ya koloba euti kati na ye. En fait c'est ce qu'elle est, une sorcière. Donc aluka porte pour détruire vie à mwana mobali et azui porte, azui accès. Bon mon nango eloko pamba te. Parce que réalité à monde spirituel ezalaka égalité de force, c'est un rapport de force. C'est le plus fort qui gagne. Et à maramute ke o kunezala bongo te. Donc babilo ka lobi o na sali oyo amiyebi. Ayebi bisika nya telemeli.
do botamba soka palangani bomoni bamamba bimisi wana ekoma esalama nayebi mam na oloba parce que en fait nayebi makambo oyo nayebi makambo eza pasi eza ma botamba luka nzambe ndimela yesu ka ye mutu akolongisa eza mawa mingi eza pasi botala motema mabe. La Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, ça j'avais dit ça, et Bible dans Jérémie, je crois que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, de dessus tout qui peut les connaître. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Mon frère, ma sœur, que ça la confiance pas en pambaté, ça la confiance dans l'apparence. Au moins, bogar, asilikate aloba mingite, mais na butu, ana ma seke, na mukila. Oh, moi c'est kitoko, très douce. Ya to fingi, azong sata azong sona sourire. Mais na butu, azailo mususu, amutu mususu. Faites très attention aux apparences. Et on a la bisara batwe, tala ndime la yesu. Pourquoi? Parce que mo bateli malamu ezaye. Azoloba, mutobo tolonga na simbite. Quand tu reçois Christ, vina simba minaye. Au moins mutobo ya salo ba je o ezangatino. Babiloko oya sali ezongele ezongela et parce qu'il est écrit je maudirai quiconque te maudira et je bénirai quiconque te bénira ezala abongo na nzambe et vraiment esali pasi esali mawa abeleli ba we nyonso bako mabasi ya butu ya bontamba bomona ngoka te malobe bimite makomi ezoloba pouvoir il y a vie na ya mort pardon bon moina kufa ou encore la vie et la mort ils ont un pouvoir à langue c'est lui qui en aime à mangera les fruits bible zoloba mon malobo o boyoka ke bimaka bozo angoka maloba te ezala minduki mobimba yango moni yo amwana nzambe yeba ko pambola bato yo amwana nzambe yeba ko pambola bana yo amwana nzambe yeba oloba mabe pona pardon malamu pardon pona baninga oui yana baboti bayeba ko pambola bana bango te to pe oloba malamu pona bana bango te na pesa un exemple mon typique avant na chité ezaki parenthèse mais le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler yana ba parents ebele babota bana bakoma bato bana na basunga bango te non pas parce que ba mabe ya maloba baboti baloba tant bana ba okola na mobuluka ya bana ou encore na ba erreur to ba photo ta musu mama sepela gite to papa surtout ba mama longwa okosalelanga nini lobiso komi na mbongo sur occupé moi sinon na famille na ye okoyebanga il y a des parents qui disent de telles paroles faites très attention ozoloka mwana malobana ekokanga ye lobi aoyeba ote okomolela mwana sunganga te obosana kiza maloboloba mama pambola bana papa pambola bana ata sali erreur to bêtise koloba te kizengi zoba yo penza c'est pas bon j'ai d'autres exemples palpables ou encore proches on a copé ça et vous allez vraiment choc et au ça qui te roté parce que eza bato oyo to ana bango vraiment proche une dame qui avait l'habitude de dire jara ba maloba mo na mwana na ya mwasi et pourtant une fille très intelligente mais lelo via mwana na modèle koma bandeko on dirait mutu ba beta ba marteau so na yebisi na bandi ko loba bino maloba mama na bandolo ba na mwana e bo lingate bo ndimate ke maloba mama oloba na mwana pourquoi parce que quand mwana za turbulente et si je répète ça ba oyeba et ça bien te lelo via mwana beba mwana très intelligente na classe ya mwasi une très jolie demoiselle bref faites très attention à maloba mutalobino maloba mabe annulé yango pamela yango boya yango condamné yango kofanda niente ovandika nyonso lobelo ba tete faut repousser ça refuser ça pourquoi parce que na maloba nguya ezalaka tango azoloba wana bino bomona ka maloba te na maloba nguya ezalaka en plus botala bisika ake ko salela yango est-ce que boyebi que malédiction na bénédiction ezala peine impact par rapport ya lié bota bisika yake olakelela mutu mabe bandeko na kata cimetière non moi 60 kindoki osakana te vraiment kindoki kuba
oka sorcellerie Pro Max, ou encore il y a HD, il y a High Dimension. Parce que c'est grave ça. Nayoka bandoki. Nayoka pasteur moi apesa témoignage moi ando la que la mobile ne mabepo. Mobile la sala rakipaka été soi-disant. Ya banoki sala on a kata toilette. Mama toilette on bozoka boka nzata musu ya potote. Toilette Afrique, siko toilette Afrique on ya modèle nini. Mon ba kota reculer wana wezalaka. Bon mon on yeba nzete mo bona mandala la mekauka. Siko elamba mo be katana kata ba tchana porte ya on des rideaux. Ndep toilette bisika moi so na banoki la mobile babe. Via mobile beba. Musale kufa. Nebilo moi so eko sala. Et le messieurs Bontamba so a sali très attention il a des sérieux problèmes. Et on a le bas quitté na Olexandro Kaboete. L'homme spirituel juge de tout dit la Bible. Il faut na solana bandeko. Na bisabino qui fait très attention. Botale la marambo. Nzamba pambola bino to comme na biso na sukezali to likat na bonzambe, abonnez-vous. Activez la cloche surtout. Commentez et likez. Et ça bien makasi. Partagez pour Moutmo à Rosalobiko et Nzamba Okanisa yo. C'était ça. Merci Ezaki Tolikat Nabonzama avec Mère Dorcas, la grande dame. Je vous aime. Portez-vous bien Nzamba Pambolabino. Quant à moi, à la prochaine. Bakoko na ekotala bino ngayo na ye na mokili na bino obovandi na ekotala bino nga koko na bino na eli bino biloko kolia na masanga komela toza na masolo tozobeta tamba komona bolamu te na poto via botambe komi loko ya milinga o ezomata likolo na bengi bino bakoko na nga kogana ozalaki soda na mokila musuni kangela nga botambala mokila molimo yango na ekotumbeloko o botamba kobonga te vina e mobimba via botambe komi kaka ya kuluna na poto via botambe komi kaka ya kolela ya minyololo na kondima baloba nasali kisi pona botamba po emuta provoke nga na provoke botamba te na ebise ya ndako botamba te na lia na ndako botamba te na lia na ya poto na mbonga botamba te mais to ebalaki depuis Congo botamba yako alinga nuire vina nga ko manke biso na poto botamba bato manke ya suke eza biso vina onyoso ya ngoyo na kotika ko ya ko la cimetière o timu ko na mona botamba la poto okomi mutaliboma botamba vina ya ngoyo bakoko nasali nyoso bosenga basala na pesi bino ya kolia komela merci na ekosenga basi nyoso balali kati na esika o bakufaki bazalaka babalaka te na eli bino sola nzoto botamba bokoma ba femme de nuit na ye na via botamba ko balaka te botamba ndenga fingi nga nzoto mama na nga fingi mobali na nga nzoto mama na ye botamba ko balaka te via botambe kozala lelo alali alobe alala bakati esu pota na elongi mutu nyoso botamba ko tumbola muta suka pe fingi pe alobi ezangai mutu nyoso botamba ko finga mama na ye bakokita botamba mutu na se botamba o provoquer ngai na za famille na ote na ko préférer batu baloba na osa kindoki bakoko boya botelema batu nyoso bakufa bi ikwezu kota koli duba igandome botamba ngana eko sala musana ngana kolala pongite na kolala pongite na kozwa kimete mukolo mona botamba ko akomi clochard mamu Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina mangelo akoyembe